siko da bana wana bana makembese mususu parce que bana mama babimaka pasi ma musalo esale maka oyo bakangaka na ndako oyo bato mibaleka na nzambe soko moni mama palo kolongola nayebi ete maintenant fallait pas longola nzambe pas longola mwana wana c'est justice ezala ego article 12 de la constitution mais pour la bato moko songolo te justice apona financer bato te mais kata makambo na dossier na ville ya Kinshasa deuxième pose à 737 personnes déjà sur le Yaba. Encore une fois, merci à Babole News sur Koba Plus. Plaisir de vous avoir rendu confiance. Nous devons continuer à s'abonner à la chaîne Abino Koba Plus. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et aussi à la biso bien. Biso devoir, nous devons pour informer Bino. C'est notre tradition, c'est notre devoir. Le lot de tambola qui na katia ya chaîne Biso Koba Plus na tina koyamba. Moko pe ya ba papa, moko pe wa pesa ka moi. Nanzela na epe to yoka ka pe un petit plus. Nanzela na epe to yoka ka o ezake no. Soko za mato ya koyo. Koza muta mutema ko changer ozape mutu ya ko comprendre sens ya vie kolanda na o papa lobaka et ko sala o pe bien ce qui Mike Molo paza d'accord nanga a ben d'inviter nanga ensemble ngana ete ba ko solola to panza nteke to solana dadi papa langa bonjour maman mwete kolo apa molayo lokuma sanje zongi pa nzambe atato kama ni kolebele mais mo kuyana yoto lo bakaka nteke na vérité parce que Congo est un mboka d'émotion pas mingi na makambo natali na so ibate pourquoi na botama congolais c'est tout ko ya pinda ko tika bato ama osambela bien te na kombo ya tata pe la mwana mulimo santo amen dada lobi ya kombo tata pe mwana pe mulimo santo amen c'est que aza choqué na mambo mais tout ça pina droit tout tengi classe bande ko bazai bana ba 6 classe donc kaka be kirina be krito ko tika bango est-ce que même nzambe na lola ako sepela nango moko bolo va développer moko va développer na ba justice ndengo c'est impossible bato basali mabe ba piller ba yibi ba tusu bana na bango ba kotsi bango basi na bango biloko na bango nécessairement doit kotika bango ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens papa zo continue ko lela mekota la ndepe maramo zo kende siko papa lelo bana na biso tozo botala mikila bapaya bango nde bakomi bato bakomi ko timola biso to ba ke papa ko koloba tali oka na misu boyo o comprend bien message ya papa na surtout na bangala batata baswahili bazeki so ka tali oka na misu sans ka beto moso yebi me bana ya poto bazo créer ba papa na bango parce et surtout bana na biso ba artiste ko tala nde modèle bazo mais c'est comme si bango baza la base ya ko kunda ba papa na bango na ba te faut trop ba vérité bana poto bana biso Afrique te yango moni na bakoko na biso ba tozwa biloko ya ba Afrique ya ba occidentaux te po ezali mabe les loko biso recopier yango bana ba botami kuna yango conséquence yango on donne ce qu'on a omoni makambo ezoleka sikoyo ezali bino ba mama bo mabe parce que éducation ya mutu ya mwana eutaka na mama nda ebisaka mwana abi papa omoni ye papa mwana ebaka papa te mais mwana ebi mama na ye parce que bana lien ya cordon ombilical mwana ayoka solo ya mama na ye mais ayoka solo papa te papa solo papa ba jour ebele mais tant mwana bandi ko zomo mayele buke c'est maman nda zo ebisa ye pour ami fidèle ya mwana na mama na ye abitalo papa mwana ke mwana soutenu papa pour maman la saki alors soki bino ba maman parce que proverbe 14 verset 1 une femme sage bâtit une femme est censée se disperser pour premier. Et Proverbe 19, verset 14, on peut hériter les biens du père et de mère. Une femme intelligente, c'est le don de l'éternel. Tant que vous avez papa, oh papa n'a pas kufa. Ce que vous avez. Conséquence, c'est quoi? Galate 6, 7 habits, c'est que l'homme a semé, il moissonnera. Papa, voilà, papa n'a pas noté. Mais n'a pas ça, maman, à moi aussi. Motaï bakapina mokolo moi na so les maman. Ouais. Hein? Pour ma kembe sekeseni njobina ma kembe sekeseni tato roza marié mais betra ba njobi ma kembe seli banda ce n'est que normal basi muzoko bana mobali wana alingete mais na kosala boni mais na mobali no bazalaka na bomwana bakola ka balingana ka trop soki bakutani siko basani njobi ko koya alors tango yo bisko na dibala ozo azemu to azemi te ko pesa dibabe ka nani na papa wana tango mibali bazwa mayele na système adeni wana mama bazana mayele ezaka bana tena mama basi ya poto ba mabe na basi na biso africain oto zaka na bangowa bazana biloko na pesa li dégâts munene webisa bana ke papa na bino akufa
akende so bana morale ko tsaba moni bako rebele contre papa na papa na bango te hein et puis boye bakate mabe obino bo salaka éducation utaka na moto babi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation hein alors si une femme besoin d'éduquer toute une nation bon même si nation na pelengena poloso et kolobani na quel susu na ndeko ko fali fali alors on a vu sur un grand star to bunda que mon a fait le go là na kata Koffi Olomide pe côté Lio tu as raison complètement ok parce que papa oya zoba ya bolole te ko ngama ma raisonnement ozana raison siko da bana wana bana makemese mususu parce que bana mama babimaka pasi hein ma musalo esale maka oyo bakangaka na ndako oyo bato mibaleka na nzambe soko moni maman pardon mwana bimaka pamba te l'enfant c'est de souffrance hein et puis na biso na Afrique courant te okotoko ngubu na mai mama siko nzambe pesi kabwana yoko no bali kabwana moto mosusu mama yango mai babomaka bana wana ça dit quoi fali pupa okoko zala un vestage atoka keloko wana okoleka na ba réseaux sociaux te réseaux sociaux epesaka résultat moko ya malamu na vie ya bato il fallait encadrer yango kola un grand sage ozomona wana ba grand na yo na bato bengi bango mais moi si yako baloko bo ndenge nini so komona esimbi te boke na deni hein mais koleka kolongola na yebiete mais tant fallait couper longoli nzambe pas longoli mwana wate c'est Matthieu Jean 20 verset 23 oto kangi na se e kangami na se oto fungoli tango ya longoli alongoli mwana wana ça dit quoi éducation à bana wana eloko batake maman ezali mabe mama mwana ya yo hein po bazemi so la betika ba 12 moko bozo le kaka ba bato bisika we twin hein o le gabo na tika na zemi sima mwana ko tika de 30 ans ako bana tout maman où est mon père asanga papa na ngai makila motegangaka hein makila motegangaka bible zo bezana bloko mibale ganga eza mbongo na makila gangaka chamba mbatanga so papa na azaka boy tala na mwana ngamo bale mona sur mon système c'est merde na nga maluku boy toi obiga toi toi nga la vérité toi tu na banga na kende ok moi si azoyi déjà ka toi azu bezem mokolo ya ke presse ya ba twin oyebi bien on va mbeto bien te dadi mwana na kokani no makasi akende mwana komi na 17 ans 15 ans balote mon pression yana bala maman ne ko kanate fona mona papa na ngai yindi ekei na bala jumo susu boy na mona toya ye yango ya ka te ba courage te ba kokana tande nga kokano makasi vraiment na ngai yoyo ça dit quoi makilo kanga mais maman ki bolole mwana zaki na 0 temps ako bata papa na yo yeyo mais maman ebi makilo papa wana te fa ibisa makilo na ye et là il fallait à saler face quoi grand singe il est azana sagesse réseaux sociaux place beau très problème pour Satan n'a pas dit et bien on va les réseaux sociaux na ndako ne pena vanda kande za ni internet TikTok ni TikTok komona makambo toi ndenge makambo ndenge ce qui vandi nde wana alors il faut tous en sagesse alors pour moi na kena fallait pour il doit pardonner sa fille Matthieu 15 verset 4 moi na to sa papa na maman na yo ce que telemeli ye li foute na liwa o mane ke fallait bomi mwana wana ok biblia abomi mwana wana parce que alongoli maloba oyo aloba kité oyo alongoli était bible ebiso na Ephésiens 6 verset 1 à 2 to sa papa na maman na yo mobeko liboso avec promesse po umela na mokili pe opambolama tango yo okotelemela mama na papa eba ete molile bani na kata vina yo hein oyoki yango bana na batanga la bible te bayebaka te ezali fait moko très dangereux alors faute nyonso wana ezali ya maman parce que proverbe 19 verset 14 le dit on peut hériter les biens du père et du mère une femme intelligente c'est dans de l'internet alors là et comme ma beming koleka conflit en papa na mwana ezakate moi ça ngobali ça va pour oyoti famille na ye hein vous avez makila moko te ça va mais moi na otina makila na yo soka comme tel mais a comme le kola Absalom
Absolument, papa zolo ba bien zo limbola makambo ezali sembo mais papa kotala pe mikolo ndenge tozabo malgré pénéria makambo ngwa masango metoki na katanga kuna de 120 000 francs à 22 000 siko tozo komituna 22 000 sac ya masango ekiti na katanga mais siko tozo tuna RDC sukika na katanga ou bien il faut c'est ça bango ba privé za makambo wana il faut 22 000 comme appelle na Kisasa pourquoi pas Kisasa comme bango na comprendre na ba diriger mboka te Congo est dans 26 provinces. Il faut marquer dans égalité. 120 000 francs, bah, quitter on a 22 000. On a Moïse à Fungoli. Mais ça, on a pas au somba camere, na mida. On a au somba. Tozo le capete ba isikani ba tie ba point de shit pour biso peto somba. Ah ouais. Au comment nango? Yo na raison na pas mon nango. Ezali passe pe mawa mingi. Oyo ki mama. Makama Congo, soko zo landela ngo ko bel estomac. Obeli cardiaque il peut couper. Tout est quand même ça. Sans Zambé, et là on me retend à Malanga. Le poste n'est pas sûr. 120 000 à 20 000. Mais mon toto a droit au sombango. Ça dit quoi mon toto a 20 000, 20 000, aïe on te à 50 000, 50 000. Quel bénéfice? Mais pourquoi pas ça va de point de shit on va tout va somber pour. Comment on va diviser? Katanga République. Qui c'est la République? Hein? Bande de République, Équateur République. Poto un potonnage. Papa lobi potonnage poto vraiment tozo komba kaka félicitations na Diouf Ngobila vraiment biso soto zaki ba moko to telema ki to lobaki ke no zande ko silate mais papa ngefa pona gouverner na biso Ngobila musala penda ba mama bazana kimia pour kalate bazo non eza ba mama te lelo ki bumbu selembao ezali na valeur te to na nzela moko kolongwa ngiringi ko bimati elengesa ti na mboka ngoni pe na campus c'est Ngobila qui a fait ça avec son gouvernement hein lelo banzela partout batonga na ngingi comme des villes modernes na bumbu ya banda ko 2 chambres na salon 25 000 lelo comme 2 chambres na salon kuna 150 000 pourquoi banzela koti ouverture koti malgré kulu nezo silate ça dit quoi tant moto sa moi loko na malamu il faut biso taper motema malamu tondimaka hein ozomona tondimaka pari etonga mama mokolo moko te pari wana pari muke ndenge komi lelo Ngobila zando gosilate atonginda zando ya 80 000 places donc pilipili papier hygiénique et là tout ozona meso zoteka yamo ezali le premier en Afrique et deuxième dans le monde parce que marque zando wana ezalaka te. Alors il faut préciser moto wana pour que telemele mabe kolobele mabe na mitema na biso mabe ya ba jalousie ya likunya po ete to bebisa mitema ya bato. Alors ngai na ba jera bato wana te so na moni moto sai mwele kwa malamu il faut na kumisa po za lokumu na nzambe. Aga ko benda na entre bango na bango na ndeko na ego depo tozo bate suki eko suka ndenge na makambango ndenge zo kende kuna to bike kuna eza mwa nungu yopozaka moko ya makambo ebi mwa CCC likambango eza ndenge nini mama tozo wela motema mabe efutaka te mama na ngai oyebi njoku mbaso bezo bunda bato oyo bwaka na victime ya banzeta mike na zamba ndete vana kwa mondenge na lipele ko yakate hein bitumbe zali awa na 0 metre na biso na mbakana mobonda za wana ya kumoka mobondo hein siko soki boyi na Kinshasa bo banda ba trouble na bino bana 15 nationalité opimuna basa na bino boke to biso banyama to kufa Kongo la fungola miso na ye o ville ya Kinshasa o eza Goma te Goma ego kweya mbanda ke kweyi mais la République reste à Kinshasa il faut te protéger Kinshasa lelo Godin po ibotikali na pasteur azara modèle yango moni 1 Timothée chapitre 3 1 à 6 et lobby il doit être un modèle responsable mari de ses femmes bibina binate so pasteur bibina quoi poulou non pasteur la bibina binate ko bina pasteur na baton tant au Saint-Esprit quitté hein charisme so moi ba couleur il faut ba molimo yo ba couleur parce que to bazui ba tie yo zali président au pouvoir Godin il reproche à gouvernement Ngobila oui tant qu'il a Godin pour tant que pasteur loi ni no voter dans parlement na yo pour la faveur ya bakino tant qu'il a ngo na programme bi osala wana c'est gouvernement mo osala ngo
ata banzela tangela nga loi moko Godin Poi yo zali président provincial là okoki kobengisa commandant ya ville ya Kinshasa ba interpeller ba kuluna ba commune ba ya droit tangela nga loi nini oyo bino protéger ba peuple congolais non assistance aux personnes en danger tangela nga yango porter na liso moningo zo longola il faut longola yo parce que yo zawana hein loi nini hein au moins dans la vie maman on vit ma bien hein neto linga ba forme na obunga na bisi ko zo ba forme te so na landeli yo na kosimba kisi hein ou bien okota na bakisi ya mabe hein nzambe ayi moto na moto totika on vit les œuvres de la chair Galates 5 verset 19 c'est faux et archi faux hein ngobila zo envier place na wana ko la ministre président provincial il y a des exécutifs pourquoi ba oyo obengi moninga ngobila a dépassé mbongo ebele ngobila azali irresponsable ngobila mafia ebele ce sont des injures même la Bible zo ebisa biso na 4 na mokanda na 1 Pierre chapitre 3 verset 9 ce sont des injures tango ya bandaka fundaka bato na tribunal te tango ya bandi contre-attaque tribunal aye yaka sa tribunal na ye bonde bazana makama hein te justice il faut être indépendant parce que quand on mbongo apesi bacho na makala okoboma pe ngai te na kobima pe kaka okoboma ngai te na sina coup d'état na kobanga ne so coup d'état na coup d'état te ata moi si a moto na kobima kaka hein aseka 6 mois so mbongo za sa nini na bimi na mona makala moto abomi moto sa 6 mois bimi ngana ko visiter peut-être na quartier abima banda ozomona ça dit quoi justice ezala ego article 12 de la constitution eza pour bato moko songolo te justice apona influencer bato te mais kata makambo na bosembo na ndenge bible ezoyebisa biso na kata mokanda na Romains 13 verset 1 à 4 bajusi baza na bosembo hein mais ye alobi adjoue l'autre côté na ville ya Kinshasa Godin Poi a 737 personnes à DGK. Il y a Bango Kaka. Il y a père, il y a mère, il y a famille, il y a 737 personnes dans la ville de Kinshasa. Que dirons-nous? Est-ce qu'il y a plein de choses qui sont DGK? Oui, on tient à mon tour. Hein? Donc, il y a vie à facilité, mais il y a quoi mak. Mais égalité constitution, le ministre article 58 il y a constitution ça. Maman na so fanatique ya mutu. Oui, quand fanatique ya nzambe na Yesu. Tika na continuer mama, okata ngai te. Okata ngai te continuer. Oh, ozoka ngai pona kala kaka. Oh. Ata te pilipili kuna revanda kana pobo, c'est malema même peut-être aussi. Oh, otanga pilipili aero na moite na tombuka. Ça dit quoi? Ye Godin Poi. Akamati leki na ye otobengi Salomon akamati Salomon atie chef de bureau na côté ya trésor ya ville ya Kinshasa na bazando todo contrôler asai 3 mois 6 mois commis inspecteur directeur kaka yabo tolongwa wana ya Salomon kaka ye Salomon daki mwana na ye Salomon ne mwana ya ye aboti ye atie chef de bureau divisionnaire pas abwaki ye na kini est ya ye Salomon Poi leki na ye atie directeur ya trésor ya DRGK na commune ya ville ya Kinshasa. Si quoi bateau soit un pourcentage, hein, salaire 10%, on a combien de millions? Ça, ce n'est pas l'escroquerie. Mais pourquoi on qu'ils aiment monter détourner bon? Gwabila akamati ba taxe à la caméra qui a 7 750 000 $. Après, si on a géré pour na ba député, na fonctionnement ya professeur. Gwabila ça il m'a bien. Hein? 7 millions wanaba ngobila zo géré qui ni bien té alors détourner il est pas détourné. Pourquoi les mauvais témoignages avec votre ami? Hein? Exode 20 verset 7 tu ne portais pas de faux témoignages avec ton projet mais kalami ni dalengeta kota ki wana pourquoi ngai ngobila de akota
saki nina akangaki ngobila pe pona ni ya za lengete alobi na ngobila dans 48 heures il faut nga ba dépense nyonso basala ka bongo te il faut ça bureau et assemblée provinciale si ma bosisi yango ba adopter yango bo bengi gouverneur bo sololi il fait la dictature ko linga ngote mama somo ni musala nzambe o mo ni musala nzambe badasi mo ba tente on a sa pengu ya bengi donc ne ressemble pas au reste de Caïn. Jean 3 verset 12 soloba hein et ça yango te hein est-ce que tu kokina bato aboite wapi yo place oza nango mwasi ya moninga oyo azali emenemba bongisa mwasi na yo enzinzi ebele ya mbongo oyo kozwaka oyo mbongo kaka na batwin ya batwin oyo bongizaka te sima kozwaka so basi olukaka bango oza bolole ntaba bosusu imboko be lobi nena émission na poste tusu ndenge na kosanza lobi eza terrible c'est ça nous voyons ngobila alandaka yete ye pourquoi alandaka ngobila et puis il y a un député provincial pour y avoir quoi oui hein par contre c'est motion de finances avec quoi parce qu'on ne gère pas l'institution boyé et sur l'accent un pasteur doit être modèle yango moni afin d'aimbi moi la kisi bizale naye moi faire habiter la simazonga moto bible de Matthieu 10 40 o ya pesa ta ma ya pamba ngobila pesa ye ata $5 pamba te akabela ite bako tu ba konja province la haine les œuvres de la chair la jalousie l'envie na comme le kola yi hein yaza ki inspecteur na ofide obi ba dega kuna tika kuna hein inspecteur na douane ofide na hygiénique obi ba dega ni ngoden poy ba dega ni atika kuna ebele ba diplôme ba loba to yoka kaka kamere ngai docteur akena grâce akoya abimaka ba docteur amboko yo pardon sikola to ko bongsango ndenge ni la haine to tika soki moto sa mwele ko malamu to tika ba tika no na mikolo bon élection en décembre ya tu sais que la sur ko le kanaye 5 mois tika bino ba voter bino lisusu vraiment hein la population na peuple sa comme na kana passion ba zo tala ngo ba voter bo tika biloko na tolingi yango te hein oui bien maman un homme de Dieu doit être modèle irréprochable aux hommes douceur du cœur hein un homme de Dieu doit avoir le fruit du Saint-Esprit. Galate azobi sabiso na 4 5 verset 22 l'amour la patience la bienveillance. Et Jean 13 34 je vous laisse le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ce que vous linga moninga te il peut poisonner l'autre. Mais yango milé na bino comme la problème. Il y a pas poison dans ezali na bisala ba poison. Et loko to kondima yango te parce que mobulu ezali awa. Hein? Oya musalo ka kwesa moninga tikate na kobunda. Mais maman mutombongo basakana kaite. Chokolilo mokonzi. Chokolilo nde mokonzi papa lobi chokolilo men modèle tozo kendela biso toyo kabanani parce que biso tozaki so totali ba pasteur toyebi ke nanzela na biso. Ba pasteur ba keseni motoka papa Baroudi c'est bon pasteur il faut yoka e. Motoka pasteur nga fiston Baziri. Marimo ba 12 ezali faut yoka e motabonga na sote moi toi ezamuke. Toi ezanga te ba jeune te maman. Biso ya mndefu devia comme appelle même mndefu bimba. Mais bazali mwanza wa mwanza. Pasteur mwanza na bazali. Sola je sais. Il se prend comme saint. Aza? Hein? Soko moni un jeune pasteur, il est là. On va nganza bazali. Na bikoko tindili wana ba beba ba pola, nzambe asanda bango. Ba sa ba soy toi. Na ba savon. Bosena ba parti politique. Passer contre na parti politique mawato. Parce que suku c'est na parti politique yo te bimana yo a une église te. Église ya yo, te église nzambe. Regarde Bizaleli Matthieu 7 verset 15 à 16. Bokoye babango de bambuma na bango na misala na bango. Pichu mwanja yemba doko ya prophète. Kala mingi te bokoye babango. Na misala na bango ekobima polele wana fera yembango yoka. Biso mina utika. Dadi nabi ke na concert a wata pasteur prophète konda keneki mais bonne évolution makamba le 24 tozo mona kota na marti kuna akeno ko sambela pona wata siko bibike
kasi toyebi ke yo mpe oza motu oso obandi kozosambela non Frère déjà bandi kosambela ye Frère aza na une voix angélique azali meilleur chanteur na République démocratique du Congo motu moko aleki Frère na koyemba te ça c'est vrai papa na biso Carlito Leasa aza te alors adjoint Frère ezali manda chante ça je te dis la vérité mais sikoyo côté à Carlito adjoint na ezali pasteur nani Moïse Matuta kama Matuta chante ozoka donc là des na batune Moïse bien c'est la vérité biso to teka mingongo ya okaoka kaka kufa pona nga biso mine le to bona kango te affaire mwana yo faire na nzango mesa ko mine polele mwana pardon papa toni okela la vérité ngala mo la vérité eloko malamu na lobaka vérité les bons pasteurs sont là net roche nani Roy Bondo c'est un pasteur tata directeur fida benga na Lumbashi botika escroquer na komo ya nzambe yo kei kuna bato nyonso ville mo Roger Baka ville mobimba bazala na chaîne de prière vraiment on m'a appelé ça à Kinshasa pour le libosa biloko nyoko na peuple zokufa na nzala jeune za nzala ngo déjà siko jeune zo sangisa balukaka mbongo na makasi te mama tika za pauvre kata dignité oza riche na bosambolo tu peux être un millionnaire mais muibi soko leki bazo wana leki wana partout to make mais soko moni ba mingi to mona mais soki bazui yo 5 6 mibali baleki basi na kotonga wana ebale azai ebani na Lubumbashi basalela trop na basale abana Lubumbashi ebani na Lubumbashi ko na Kisangani Kisangani ko na Mbandaka na Bandundu ko na Kinshasa na Matadi aboki wapi no seya mokwega ya kokanga OK c'est parce que omi baby si yo moko alors fierté zalaka motami pesa fierté omoninga na kamuta mwa lolendo muke na miye baka qui suis-je mais na musantu te na banga kama kambo mingi na je suis pas saint na sainté so na bisa na kosibino muta santu ka Yesu na lo nzambe ça dit quoi biloko na ndebe bisaka bato une ville comme ça, comme Lubumbashi, tu les prends en otage. Mais ceux qui battent les musulmans, non, botika biloko yo. Botika ngona internet na biloko yo, kana nzambe Ephésiens 5, verset 7, c'est là où la colère de Dieu qui tombe sur les fils de la rébellion. Na ebi directeur kena musala lia. Akwa kufa papa. Ngai na spirituel lia yango eloko ezate. Siko mota diabète ko abiso. Vraiment. Okufa, mota na cardiaque okufa. Ya moi quand il dit jeune atay bato bazate koka kiu nini kiu lorsque na poto kiu ayi ko sabino ozomona non oui maman j'atangela yo vrai jeune na Isaïe 57 pesa nga bible na pesa yo vrai jeune que l'internet prend plaisir pesa nga yango parce que bisto la Isaïe 58 pesa nga oyo ka yango c'est bon o pa ebite akani na Rome partout je me suis souvenu et bah tweet tweet milimo elongwati tweet ne bébé ça va bateau pardon alors qu'on a pas moyen te et bébé si bateau ozomona maman yo c'est ça et tu peux prendre toute une province en otage pe bato mabenza nzambe abomaka bango te obiti na bomba wana kite babongwa na Joël chapitre 2 verset 12 mais tant on a qui yango et pesi ngai pasi mingi na yiba tele bato basa scandale l'évangile ya Nzambe awa balobi boye Esaïe 58 verset 7 alobi mutu alikamto bani na 6 na bani na 5 voici les jeunes que moi Dieu je prends plaisir. Ozoka elobi na ngai boye détacher les chaînes des méchants condamner ba acte ya mabe olio kanga nzala olala te osala boni abi condamner ba acte ya mabe landa ngai mama dénuer les lieux de servitude tika kanga nzela molili na bina kati yango na kotika
Moutouana, il y a 52 millions. Na moi si na wana te. Olandi yango? On voit libre les opprimés. Ceux qui va condamner Moutouana di Kambalo Kuta ndimela epetika yake. Landa yango. Rompre toute l'espèce de goût. Espèce de goût ezani. Ndenge maman olati maman pantalon, autant maman dende bimi boy. Tant moto autant dende osala boy. Déjà convertir yango ne Bible zoloba. Les gens faté. Ça le banza. OK. Partage ton pain avec celui qui a faim. Chez moi, il y a quand Dieu va me bénir moi avec ma femme. OK maman. J'aime bien. Fais entrer dans ta maison les malais sont exil. Ndako na ngauza nani tande bavandi. Pourquoi matangeza? Mais matangeza te. Bavandi na bango. Hein? Oh, zokuta biloko pamba. Et le boy. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Motazali motakala fumangane zo mona na latisa ye pese pantalon chemise au salango. Et ne fais pas les choses qui sont pas bons à Dieu. 8. Alors ta lumière prendra comme l'horreur et ta guérison germera directement. Et la justice de Dieu marchera sur toi. Et la gloire de l'Internet ça accompagnera. Quand tu vas appeler l'Internet, il dira, me voici. Ok, Esaïe, c'est le seul prophète au qui a venu du Christ. Hein? Les Esaïe, il faut voir les versets bibliques dans tout. Pasteur, tu dois voir les versets bibliques. On va défendre. Hein? Dans la verset biblique, on est on appelle ça exact. Hein? On le bon mabatonzal. Yo pasteur le lend de lokolani. Mboto zo pesa batobo. Moto mutakala kuna pauvreté, eza malédiction. Soit qui a zuité. Hein? Yo ko sunga ete. Bilo ko lia pamba. Eza batufi ya pamba. Eh pas nga batu alia ngata la maison bénédiction. Mota partout. Ozomona vrai jeune yango. Mais tu prends toute une province na captivité. Bon benete. Balobali bosoni suka mokile comme. Kabaka wana. Suka mokile ya? Ben total. Tozo koma kana kateli sana. Tozo pesa. Bachana balobana biso. Nzambe alobi ngana bisi bato na télémisi moi je suis intérêt de. Et là ko sali maté. Nzambe ba ko mokile te ba pesa ba jura. Est-ce que ça lema? Tokoyeba bango na misana bango lobi dadi. Tozo continuer koyeba bango na. Les choses de vous autres. Hein? Vous marchez comme les abrutis. Hein? Vous êtes étrangers à la vie de Dieu. Hein? Bible zo bisabiso Éphésiens. Alors bisabiso 5 14 toi qui dors réveille-toi. Ba fungola na binote. Hein? Maman et moi c'est moto ba passer ba comme na moni moi choko boy. Na tala na moni moi nyama moko. Asimbi ku akuluti yozo tala kaka boy. Bois que les soins nelongi. Un écobiste, un jobiste, un maquikiste. OK? Hein? Maman na moni quoi? Coca-Cola eza yapo simbi kuna akwati kuna asimbe kila. Hein? Ako simbe kila kaka ndenge wana. Kila basimba kaka nyoka kaote. Kila kaka dans les vides. Pozo tikela ko amen. Kuluta zokisa. Amen. Bibi no bozan ndenge nini? Bako te bino ndenge nini? Banganga na besko tu bakoti na kata église. Soko funa no miso ndenge nini? Na batando tala biso mabo. Ba prophète yango moni ngai balinga ngai te. Hein? Vérité. Na kutani na mama moko pa na gouverneur. Tu vas ni nebo. Oti Paris. Avant na Paris. Abi papo yo tolanda kaye. Papo sungi mabote ebele. Ozaka bosembo. Mwana na nga zalaki. Abengi bato yi papo yo. Yo ningefa. Mosai na nzamba solo. Ala solo zaki avantini. Hein? Avec ça bato yi moto wana. Lokuta esco. Na betsa nga na polio ko la ibata na mai. Asuki wa. De obela. Mais j'ai pu attraper la folie. Mais si tu gagnes, tu défendre, tu vas vendre des millions, PCA. Masara comme PCA. Oh, bah, coûte $, bandage. Oh, quel pays? Ah, papa, on a coupé pour Congo. Moi, je n'ai pas peur de personne. Hein. On a coupé la vérité. Je défends patrie nangai. Comment mon tata qui te ta classe na binoté? O kende à bas PCA. Pe bano ya biso. Pe biso to ça. Maman na biso bitumba tozo buna nous sommes sacrifiés. Tozo buna ba koko na biso na bana na biso. Bana biso so basali makasite ba ko libérer mboko. Bozo bangani.
Celui qui a détourné l'argent de l'État à Koti Boloko, il est condamné par la justice internationale. Cachet judiciaire foutu, pourri. Ministre. Akamati ka ba grand ba mina ye. Na ba sene Koti bango. Maman, au moins mboka ndenge nini. Attends, nzambe ko sepelate. Je ne suis pas contre. On a combien de professeurs d'université? Tous ça va licencier combien? Tous ça va ingénieur combien? Et de ces gâteaux bateaux. Ce sont des ingénieurs. Moi, la reçu l'internet, il est comme un ingénieur français. Un génie. Moi, je suis qui si moi, je suis été libandi, waouh, na mutu, j'ai un libandi. Bah, la vie, libandi, bah, bino. Donc, l'équipe est na biso. Bino, c'est un mot. Parce que vie facile. Mais ce qui n'a pas constitution à 58, maman. Or, diamant, tout participe équitablement. Et comment on a battu mon sous-biso, je raté pour l'année. Ndamé au Sambi Sabango. Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Au moins, on a venu au Salarango. Collé la Nabiso. Ndamé au Sambi Sabango. Hein? Là, on a dit, ma fouta. Bango biftek, ta bambanga na bango biftek. Nino, pas tchabno ta pilipina mon dumbo. Boboye bango. Hein? Donc, on n'a pas le droit, madame, monsieur, madame journaliste, on n'a pas ce droit-là. Moi, je suis dit à toi, évidemment, pilipita, maï, béné, moi, je suis pas couvert la bino, au kundaye. Moi, je suis couvert, moi, bilia, ma benga, on dit ma bine, pour que manga. Et de ces gâteaux, bah, tout le monde. La vérité, je ne changerai pas. Parti après présent. Tchanga, bitia. Kaka boepo, on nous jambongo, to comme il a fait mandat. Nzambe pambola bin. Yo on demande to ngana ko za libana église. Combien de fangana to ça to l'église yawa. Église ya libanda. Tena ko la maman Olive. Na papa Kabila ba okelanga mawa. Po batoyo. Na mon espoir ezate. Ba ça emisala bango malamu. Est-ce que c'est normal? Abonnez-vous massivement à Koba Plus. Nasima caméra tozaki na Mike Muloponde mtakotse son na kati ya wanda kuna bino. Eli Maiput na France, Raf Mbouina États-Unis, Ambiendenge so na Brazzaville, Modogo Mongala, Kyle Inga le Copperfield, bino nyoso za na Brazzaville, bande na biso pe ya Brazzaville bande na so balanda biso nyoso. Bo konse ko sa biso confiance vraiment to kutena mbala sima.